nyonso muntu kaki nwanina mokila bilombe yaya bunda olonga pona yango peuple fois la très regardant na makambo etali justice ya mboka na ye pona mekana ko interpeller yo ko réveiller muke oyo ezali mémoire pe conscience na yo yango na lingi na yeba peuple congolais ozalaka mutu to ozalaka mpiodi réponse oyo ekoya kaka na nzela ya comportement ponga na yebi mpiodi depuis azala mpiodi depuis histoire ya bampiodi akufaka miso akofungwama mpiodi epai oyo bayebaka na kokangela ye c'est-à-dire mpiodi azokufa miso akotala ki miso gaya mpiodi ya buzoba lelo nga na lingi na tuna peuple congolais miso na yo ezotala mais tala ndenge nini bakolia yo oyo ezali mbongo na yo tala procès oyo eza kotoyo ezolobela masolo ya mbongo ebele mbongo bakolobela eza mbongo ya contribuable wana ezali yo entre-temps na kati ya mboka na yo un groupe d'individus bazo sakanela oyo ezali mbongo na yo po yo zakidiba batu nyonso tuna lobi foto telema moto yazokufa atunaka identité te ya mutu azoyeba na koya ko sauver makambo feleka na procès oyo epesa batu nyonso somo po mbongo oyo bakolia yango te mbongo foyeba na kozonga bunda yaya oyo mokila bilombe ovandi bako simbilo epasola kisengele bako tailler yo sur mesure bako komisa yo tabouret escabo bako vandela yo. Faut dire non mokila eza ya biso nyonso, autant mourir debout que vivre à genoux. Merci.